Na ebité babiloko ebima na balaba tu été sur ba témoins za la kaka ba IDPS ya komba ba parlementaire debout ba okande balobaka bakangi bango na kinga kati ba chibango mitakala ba okande balobaka Kabila beti bango makofi ba okande ba yesu na makambo ya 8000 na ba marque X biso toza na kati ya PPRD to yeba makambo wana te me bango baza na PPRD te baza ba informer bazaki na kinga kati ba mo ba ba la exception ba marque X na ba $8000. Je ne pense pas un député abi bo diriger ngai na sali wange koki bino pe bo diriger botamsa mboka na ba ideo na bino me lelo so bazoko ka makambu te bakomi kozong sakana ngam na biso ke no Kabila linga mboka Kabila mboka par rapport à quoi Kabila linga jamais balkanisation na kata mboka so baka ata 1 cm moko te ya Kongo au CD yango askala ko sala ngata mukolo moko te me lelo yo minembo kei na régime banani Franck Diongo aza bongo faya ko pelisa moto acha songi entre bato encore ya monsieur Chilombo na autorité morale na biso président Kabila Franck Diongo azalaka te ayema ero bango bayokana te na kati ya corps na bango même biso na kati ya PPRD to yebi mambo ya corps wana te ya moto betaka lisolo na ngote c'est basala bango débauchage ezali forme bango balobaki ezali corruption mais bali basala lelo débauchage na sima député à PPRD basala la majorité préfabriquée na parlement mais Joseph Kabila comprendre bengi ba membre ya ye ba député ya ye apesa bango moral ayebisi bango clair oya Monica au région de Kanya Tshisekedi a rejoindre hier kotika combat na tant que politicien il est politicien ça n'a jamais été tribalisme mais sur même hiérarchie à parti politique na biso ba continuer ba la nani au monde ba province union se allez représenter Grand Bandundu allez représenter Grand Katanga allez représenter Grand Équateur Grand Kivu bazali représenter ba na kati mais sur le ba parti politique mususu okomona obele ba kondi bazaka ka tribu moko elandi kolanda banana président secrétaire ba chef tout basaka ba tribu moko lo biso na PPRD tribalisme ezarati bandeko na so baluba bazali na kati ya PPRD toujours soutenir bango toujours Voilà bandeko tozana mona mboka awa ndeko Ibrahim wala moko ya PPRD moko fidèle à Kabila de to betane masolo par rapport que ndeko Kabila nga formé mboka na ya nga formé pe na imité son régime na kufa les nga zonga parce que tout le monde que mokonzi mboka Fachi Beton o bengaki bandeko nyonso ba déjà ya ba parti politique ba sangana pour qu'il va trouver solution pour qu'il moque que liboso mais tout le monde peut se Kabila qui n'a qu'à savoir combien on va député acheter ba $8000 na ba voiture Mac X oh pour que bande ko na ba ki n'écoute na Kabila Fachi est-ce que makamosa les a bien tous mabi voilà et on a ça appelle na mona mboka après sa vie par rapport nyonso zo bande ko na pour na bango le côté PPRD que PPRD zo mboka FCC complètement ça diabolique pour détruire mboka pour na azomona ngundi mona mboka mbote mbote ndeko Ezer Kaya merci mingi ndenge bo pesinga sur occasion ya ko les canachènes na bino Miss de Miss on a osenga na batu bo abonné massivement pour bolanda masolo ya solo ya politique ya mboka na biso ngala zali ndeko Ibrahim Atweka rapporteur national ya structure d'appui ya PPRD ACAM o ezali initié par excellence Moussa Mondo Sadir merci mingi to ça prêt pour te répondre na ba préoccupation na bino voilà par rapport à nyonso bandeko bazolo ba ke non Kabila alinga bo mambuka facha bengisi batu ba to so pona mbuka Kabila pe ko to mucha batu mbongo na mituka po ba bo mambuka par rapport soko lobani na webi sabino mwana mboka Joseph Kabila Kabange n'a jamais eu l'intention de tuer ce pays ni même de les balkaniser pour Joseph Kabila Kabange na yebisa ki na ba mission tiko leka azwaka bokonzi na âge 29 ans là j'avais né vers mon toit qu'on dirige beaucoup de temps et azulaka yango na ba rébellion par-ci par-là mais aboma yango te au contraire ayela biso kimia paix mboka kotaka kimia makambo ebele simbaka pe amemela biso ba élection na kati ya mboka mwana mboka Joseph Kabila Kabange atiki bokonzi na bopete nyonso oh ye moko asali na discours na le 23 janvier 2019 discours na asoka na magistrature suprême alobi je quitte le pouvoir sans remords sans regret et par quoi akoluka soa ke mboka soki ko mboka ainga ta mutu teti lokola Bagbo ainga ta mutu teti lokola Alpha Condé ainga ta mutu teti lokola Yoweri Museveni mais il n'a jamais fait ça il a fait son deux mandats librement il a laissé le pouvoir puis na parti à opposition oye bundi pendant 36 ans na kati ya opposition na mboka na biso Kabila pesi bango bokonza bi bo diriger ngai na sali wange koki bino pe bo diriger botamsa mboka na ba ideo na bino me lelo so bazoko ka makambu te bakomi kozong sakana ngam na biso ke no Kabila linga mboka Kabila mboka par rapport à quoi Kabila linga jamais balkanisation na kati mboka so baka ata 1 cm moko te ya Kongo au CD yango askala ko sala ngata mukolo moko te me lelo yo minembo kei na régime banani
Minembwe lelo commune na région banani ti lelo toyokaki monsieur Chilombo na kati ya Goma ba ina ba Elia mboka ke a suspendre makambo na succès yango mais bourgmestre ya Minembwe azo continuer ko fonctionner normalement fonctionnement ezali pour lobi ete ya azalaki notifié notification sur yé na droit pour na ko casser pouvoir ya moto faut acte musu ezali ko casser notification ezalaki wana jusqu'à après tomoni acte ata moko te ni ordonnance o suspendre to annuler installation ya attribution ya commune à Minembwe. Donc to comprendre mboka batambusaka yango na populisme te mboka batambusaka yango na lokuta te batambusaka yango na vérité kokosa ti mokolo ya liba ko kanga yo na makambo nyonso zo ba lokuta obimi aventurier donc faut que ozala sérieux na makambo ndeko Kabila azali ata na makanta ta moko te osala mboka mais azali toujours pour na kobunda pour la paix. C'est un homme de dialogue, il est prêt à négocier avec tout le monde pour chercher le bien-être du peuple congolais. Bon, c'est quoi $8,000 tu la batukuna na ba Mark X. Bon, na ebité babiloko ebima na balaba tu étais sur ba témoin ezala kaka ba IDPS ya comme ba parlementaire debout. Ba okande balobaka bakangi bango na kinga kati ba chibango mitakala. Ba okande balobaka Kabila beti bango makofi. Ba okande ba yesu na makambo ya 8,000 na ba Mark X. Biso toza na kati ya PPRD, to yeba makambo wana te mais bango baza na PPRD te baza ba informer, bazaki na kinga kati ba mo ba. Vous savez la exception ba Mark X na ba $8,000. Je ne pense pas un député Mark X ko lengi ça a été. Mark X na jipo ba pesa ba député na parlement et ça valeur assez Mark X a valeur assez ko on peut député pour c'est na Mark X toi aura salaire à $1,000 aux autres on peut na $100 je ne pense pas que ça là c'est tu aura salaire à $1,000 pour corrompre c'est faut il a $10,000 $5,000 $15,000 eux ko permettre mutuana à son ba eloko eza valeur que ko pesa $100 je ne pense pas tu la valeur à jipo député azanango tu la valeur ya Mark X donc c'est impossible pour ndeko Kabila ki no sa ba blobo d'abord eza na regrette ya Kabila te au contraire ezali ba ndeko IDPS o baza kolanda sima ba BPT ya FCC basala bango débauchage ezali forme ba ba ezali corruption mais bali basala lelo débauchage na sima ba député ya PPRD po basala majorité préfabriquée na parlement mais Joseph Kabila comprendre bengi ba membre ya ye ba député ya ye apesa bango moral ayebisi bango clair oya Monica ko rejoindre de camp ya Tshisekedi a rejoindre hier kotika combat na tant que politicien il est politicien mais to penser que ça la politique azalité tant qu'il est congolais l'article 6 il y a constitution PC ningisa ko ça la parti politique ko ça na politique ya choix na ye azali na droit civil et politique na Congo a kosa la politique même ata 2-3 personnes permet na ye a kosa la politique azali na bobangi ata na eloko moko te po muta ko intimider biso na kata mboko yo azalité mboke ya ba congolais nyonso. Voilà, par rapport à propos tribal to na FCC ba lobi ba luba nyonso ba na FCC fait balongo la bango parce que bango nde ba information ba on kati o ya information Kabila ba même pas mukonza mboka fati beton azo débouloner azo contre ba plan na nyonso ba sala ki fati azo bango ça veut dire que ba luba nyonso neti ndeko na biso bosha ba bié pendant na kati ndeko na biso Denis Kamba ba na kati veut dire ba luba nyonso ba na kati na bangi balongo la parce que bango nde ba pesa information par rapport à propos tribal mo ndenge. Bon, FCC nous avons jamais propulser le tribalisme. Ils allaient locaux toté mais la makasi na kati FCC. Bref année bomoni de Congo et Kassange, c'était Kassayen. Même village na Tshisekedi, mais c'était un grand militant FCC. Vous avez même pas discours naé. Il a été victime de sa parcelle à cause de ce militantisme. Donc biso to ponaka makambo wana te, eza biloko bozo créer na ba réseaux sociaux, ndeko Bochab n'a livré aucune interview na presse. Ndeko Kambai n'a livré aucune interview na presse ezali biloko oyo bandeko wana baza ba spécialiste ya kocha ba information lokuta na ba réseaux sociaux ba fake news nde bayaka na makambo wana biso toza na kati ya FCC tozengaka jamais tribalisme Kabila pesa mutu nyonso na PPRD Muluba Muswahili Mukongo ekolo nyonso et se trouve na pouvoir ya Kabila n'a jamais été tribalisme soko moi même hiérarchie à parti politique na biso ba continuer ba la nani au monde ba province nyonso ezali représenter Grand Bandundu ezali représenter Grand Katanga ezali représenter Grand Équateur Grand Kivu bazali représenter ba na kati mais soko tena ba parti politique mususu okomona obele ba kondi bazaka ka tribu moko elandi kolanda banana président secrétaire ba chef tout bazaka ba tribu moko lo biso na PPRD tribalisme ezarati bandeko na so ba luba bazali na kati ya PPRD toujours soutenir bango toujours na likamna bango te ngana za na mina nga c'était muluba l'administrateur Isakabu ya Kalombo double brassard na benga kaye mwana ya ENA bebeti distinction na ENA Kinshasa na ENA France aza muluba malinga nga makasko quand même bandeko na ye minga na muluba te toane même tributaire biso tribalisme na PPRD ezarate mwana eza biloko yo fo bozong sango place boyebi utaka botala pouvoir na bango ndenge lelo bango bakomi botala parti politique bango ndenge fonctionnaire bo comprendre bana baza ba tribalisme botala fonctionnement ya PPRD bo comprendre ba tribalisme longa plus mobile mo ndeko plus mobile alongwe te
mais azwi suspension na regroupement politique na ye pour atambolaki libanda ya mibeko oyo ezwamaki na conférence de président ya FCC. Conférence de président basalaki déclaration politique qu'on interdit ba membre nyonso ya FCC bazala kati ya institution bakende na congrès ya UDPS ité oyo ezalaki organisé na palais du peuple mokolo ya mercredi 21. Mais ngana webso ezali congrès ya UDPS. Mais to moni imo ye mama ki wa ima UDPS. Mais après ngana moni ya UDPS ima na manifestation officielle ba yembaka hymne national kaka ya mboka ici. Mais comment ça ba peuple congolais bazala peuple congolais bazala ki wana monstre. Mais bataille des peuple ba congolais. Est-ce ngana boy ba congolais? Bataille des peuple ba congolais. Oui, mais ya IDPS ya mboka république démocratique du Congo. On a déjà congrès ya IDPS. Même certains diplomates bazala quitté na kati ya. Ce que la IDPS tout le monde na ba na hymne national mboka te ba na ima IDPS mais tout le monde ba na hymne national mboka na biso après ba militer ba peuple congolais ba yembi hymne national. Mais na webisa onde ko ezer biso to saka ba réunion. Tomandaka na hymne national, peut être petit hymne national, peut perdre. Kabila a été président pendant 18 ans. À l'écart dans parlement plusieurs pour prendre ça la discours sur l'état de la nation. Biso bata peut perdre bande au Japon pour accompagner président na biso. Ata mokolo mokoté, tous à la majorité populaire la Simanaye. Cela veut dire quoi quand vous perdez la majorité populaire? Na 32 députés aux majorité populaire? On parle pas de peuple congolais la Simanaye était indépendamment na mboka. Mais ngana boyité tant que peuple congolais cela veut dire aux ko exclure ba muso bata peuple congolais. Ba tout nyos bata peuple congolais. Na MLC peuple congolais bazali. Na UDPS na PPRD na ba parti politique union soit Congo, peuple congolais zali, mais au bazaki na kati IDPS asaki congrès na ye na kati pa du peuple. Oh le biso bande ko na biso to mona yike makambo wana zali ko violer article 28 ya constitution, tu biso ba na biso ba kendete. Article 28 parce ningisa na mutu, ordre mal donné, manifestation illégale ko tia présence na yo kuna te. To ko exécuter ordre mal donné, te zaki ordre mal donné ngo to kende kite. Na mano gentini ngo blepa suspendre bango pe. Na émission de Gopus Mabilu ba suspendre na regroupement politique na yi. Pendant de Chatini Ngobela PP des partis organisés, disciplinés, réglementés, textuels. Donc cela veut dire commission disciplinaire. Il y a parti et que siéger pour na ka de Chatini Ngobela. Jusque là nous ba traiter kana été pour boyebi to za na kata crise politique, climat politique eza pena aseni tene mikolo oyo. Total na makambo total liboso de Chatini Ngobela akoyeba sort na ye na commission disciplinaire ya parti. C'est un discours décevant. Il n'a pas seulement dessus nous, les PPRD, il a aussi dessus sa propre famille politique. Na ba sous-traitance né le club Andeko Franky Diongo. Franky Diongo wa na parti politique ma comment sous-traitance à Tshisekedi, porte-parole Tshisekedi à tout moment sur le Cambodge a dissous le parlement. Abo ma coalition. Mais au babande kozela loba yangota loba qui po ba parlement c'est un discours décevant parce que nous le peuple congolais to bande ko biso PPRD to bande kozela ya loba qui a reconnaître erreur wa sali ne cheko yaye a retirer ba ordonnance ne ko similier l'humilité procède la gloire bande kozela ba kete na comprendre erreur nanga na saki pour passage à Fonsing na retiré ba ordonnance wana to chambo ka bonge boso o ya côté na ebande kozela loba ete abomi coalition po monaki ndeko iluka mazaki te na kati ya congrès ya IDPS abomi lisusu Assemblée nationale po ndeko mabunda azalaki te et puis alongoli ba ministre ya PPRD to ba mona bi makambo ezali déception na ngambo na bango do a décevoir tous les camps politiques les classes politiques ezalaki dessus na niveau moko ya comprendre était pour vraiment ezaki soni makasi union sacrée salamamba na mboka oyo je pense que le fait docteur Etienne Tshisekedi o ngai na reconnaître ka vrai opposant na mboka oyo a sala union sacrée tu ebi suka place sukaka ya zamta liboso ta bisabe so kombo na union sacrée mais ezali makanti o vraiment na moni za malamu te président Faza na ba conseiller ya malamu ba conseiller malamu po ayeba nini akoki kosala na kati ya mboka bon pona ngana komona likancho ya ye abaki simeno akobanda leo to za vendredi mais to moni tisikoyo ata mutu moko te ba consulter to ebite so eza pona nini bon ya zani l'homme de promesse soka promesse simbité ezaka FCC so bloqué donc na consultation pe so FCC la comme ko bloqué yango pe ça maté je ne sais pas mais nous avons la presse présidentielle qui nous communique à chaque fois. Ce qui est présent Fachi qui a ça information internet c'est que naka information à TV les kaka mais pourquoi
consultation information ne peut pas mité ba grand leader ya classe politique congolaise le ba Martin Fayulu ba Jean-Pierre Bemba Gombo ba Moïse Katumbi Chapwe non ba se prononcer na likambwana pa ba ze comme na kende ko Chilombo a respecter ka parole na été. Ce n'est pas quelqu'un qui respecte ses engagements politiques. Bazomona mwe ba position na été ko ya ko pesa mutu beki o lo ba ko pesa ni poto tala lelo o yena la muka place basuka na encore à Genève yena Vital Kamerhe na encore na Obi te place suki allié na ye à taille a na prison lelo yena FC te moins pas d'azali na moins de 2 ans yo mutu moko déjà ba encore misatu ozali ko frôler yango na makolo na yo ezali pasi ndeko Fayulu ko pesa susu confiance na mutabongo te na habité peuple congolais nini to acteur politique nini na ko confiance et pas ndeko Chilombo pour ça na alliance pour suka nango ozala kaka ya koluka afole yo na se makolo na ye. Voilà, si le peuple congolais va retenir le comme un passage général le na Miss de Miss ko ça peuple congolais ni na quoi ça peuple congolais lelo na kata passage à Miss de Miss surtout jeunesse pour ngana jeune to betaka to lo mingi pa ba jeune biso to privilégiaka intérêt ya mboka et non intérêt particulier de ba politicien lokola ba ndeko Frank Diongo pour atteindre un chômage il faut aller à tout moment na TV appeler sa moto pour appeler sa musala lelo na politique musala eza souté ko na TV au sala démagogie au ba lukuta au pelisa moto politique ya pompe funèbre bato bateka ba cercueil bango so bato bakufite ba oliate Frank Diongo aza bongo faya ko pelisa moto acha songi entre bato encore ya monsieur Chilombo na autorité morale na biso président Kabila Frank Diongo azalaka te maero bango bayokana te na kati accord na bango même biso na kati ya PPRD toyebi mambo accord wana te ya moto betaka lisolo na ngote ye atika kwa kolika na TV kwa kolobaka accord fait kufa biso jeunesse to pousser bango lelo total bande bana so bazotanga na ba classe gratuité de l'enseignement condition ni bazotanga nango tozomona ba marche lobi na kale bana basala ki marche na ba école eza biloko so foto télé to lobelela lipa lelo comme na combien tokola mkana tongo na 5 di matin courant ekei tozala bo maya ko sokoleza biso te tozala mo ko charger ba téléphone te misala ba salaire malonga te ndeko Chilombo pour mettre ba soda salaire à $400 par mois lelo salaire wana so bimate ezaka ka FCCD so ko bloquer ba mablo to wana to tika ba sentiment il doit revenir à ses paroles il doit être responsable chef de l'état à assumer ba responsabilité na zo pa mboka noto sidi buzoba so ka sel malamu to kobeta maboko tanga tsaki gratuité ngana sepelaki na mwana o akotanga pe classe yo fela bénéfice malgré comme la première sérieux ezali moi pasi ya zeko lukobele ya zeli ko lukobele ko sala populisme pour pas pesa confiance non ba pesa confiance pour ça mama malamu biso to salaki na gratuité to après ki ngote ba condition na ngo bande ko réunir te ce qui ba condition na ngo c'est réunir to ko appliquer gratuité comme il faut mais ya sala ngo na presse mais ba to zo beta maboko ka pona sentiment o telemi na coin ba pesa fonction le cotin sauf vefouiller au beti maboko jeunesse to za la liboso ba intérêt ya mboka intérêt supérieur pour intérêt ya peuple congolais azali souverain primaire yene to rendre compte na 2023 yene to ya ko senga yesu sous mandat na 2023 donc to lingate ko ko cha peuple wana na souffrance ngai atake congolais so ba benga lelo na ke sala marche pour lipemati na okino sala marche et non pour no soutenir ba intérêt particulier ya ba politique wane ko ça. Si les gens peuvent te contacter ba zo na numéro oui to sali disponible na WhatsApp bokozwa biso na plus 243 82 40 38 465 na bandeli plus 243 40 82 40 38 et puis 465. Merci mon amour. Merci beaucoup de Kwezeka. Merci parce que vous avez tellement belé dans ce partout dans les 4 écoles du monde. Vous soutenir biso, vous s'abonner à la chaîne Miss de Miss car c'est ici que vous serez informé en temps réel. Merci pour mon sponsor officiel Mistus et Pia pour na donner yo pour na soutien yo. Merci na boss de boss Gilles Vassim la star international la star Angeli Motema ya Tania Lor Mukoko, maman ya star, maman ya 5 stars, balobi moi elle est une miss pas comme toutes les miss. Merci na yope. Merci na Christian Musonge Chibou, l'homme de Katuru Bianza, muto la kana mbongo parce que na mbongo le grand frère il y a Dorcas Mologue Chibou. Merci na nous soba partout le contre compte du monde il y a commande. Merci na place qui tout vous fandi sibiso. Merci na benyo sur tous vos prochains numéros. Bye bye.